mais fala za ennemi ya profiter wera te JBT alinga ka ba vie na ye ezon ka ki ba vie balinga ka ba petit ba avancer te ba petit mo ka avancer te petit to tie tandi poto ina akita ko fala sa ba da idéologie na musique ya Congo. OK. Respect za respect. Maintenant il fallait pesa respecter ke ba yaya. Ba pesa respecter ke leki na biso au sa makambo yo biso to sala ka te na génération na biso. Voilà. Mais fallait le canate que nga pe afandi na komi fali pour pas aigle bwe na nga mobutu awa aigle awa ele rei magu awa ele king awa na eko finga kofite. Ba vesko ba linga mo ne fala zo avancer bongo yesa bango ko mabe. Esa bango mabe. Kwani kaka ye. Yomani ki jalousie zo kota tina ba foyer. Oh. Tibeli babi fera landi fali. Bato tu ba ndaka fali pupa. Fali pupa za icône. Aza extraordinaire. Ils ont confirmé que fera landi pe fali na Kovo. Asepi ne loko fali asali. VP asali. Ya no mbete. Akati Kovo. Mutabane mama Kovo eza fali pupa. Hapo mafinga ti. Kokotaye. Esa pona ko finga ti po tumso buleka asingi abude no. Eza normal biso tu tolanda ki afali pa kati Kovo. Vie pas jeli peta na abeti pe Kovo. Eza mabeta. Kovo sali fait. Mutuna mutana mutuna ye. Mutuna mutana elongi na ye. Et ça l'est bien. Pour na ye ça l'est bien. Mais moi différence c'est ça la maba. Ti na be ti vient na ngai afanda ki wana kati. Abeki ko ça l'est bien. Pourquoi bino bozo taba doute kati na ye? Vie na biso faire regola pe asaka musana ye bien. Osomon asaka musana ye kitoko asala kama mna pe bien. Mais na génération ya bango fali pupa aza toujours trop d'avance. Nga za ennemi ya prince babiati. Batino ngama tsabiso na ba erreur. Et ça va discussion mon robot. Prince babia c'est mon frère. Biso ko ba jeune lelo, to moninga le ko na succès pour le moment que yo za danger. Oh, ni kiti sa ponja matombo. C'est là. D'ailleurs leki baninga musu lelo. Te na leki te na le kaka. Ya te ko leki na le kaka. Mais na respecta bango. Malike aza mama akolisi pe bana komnga. OK. Mama na omiye bate. Mama ko ikokota na buzoba ya bana te. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement. Kote kandako, mpe kolukelo ndako kofutela toko somba, ezeli mosala na ye. Na yango, kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona ko futela, toko somba, kokoma propriétaire. Email dynamis119@gmail.com. Pichu Kitenge appartement. Contactez Pichu Kitenge sur le ligne bien sûr nous sommes en kitoko. Sur le somba appartement ya kitoko avec Pichu Kitenge kit appart aux onda qu'on a yo kitoko. Na Île-de-France Mobimba. Location immobilier avec Pichu Kitenge kit appart. Si les allez m'assurer la kitoko. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Réel plaisir pour moi aujourd'hui de partager le même plateau avec votre et notre artiste. L'artiste du moment, l'homme du moment, l'homme de Diki Diki, l'homme d'Amen. Il s'appelle Petit Fally. Petit Fally, leader d'opinion, leader Yaba courageux, exemple à suivre. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien. Tout au long de cette émission, on va essayer de parler de sa carrière. Tout au long de cette émission, on va essayer de parler aussi de la culture en général. Pourquoi pas aussi de mentionner le nom de l'artiste Fally Ipupa, du Cap La Merveille. Aujourd'hui, c'est le 30 juin, précisément à Kinshasa, jour où Tozoa indépendance Bisoba congolais, c'est-à-dire qui est tourné à vraiment tout au long de cette émission avec Petit Fally. Un grand merci déjà à Dada Ulungo, na Suisse, pour la Bengara et maman sociale, Dada Ulungo. Merci pour tout, Dada. Merci pour tout, Dada Ulungo. Un grand merci aussi à mon frère et ami Megra Mangwana, félicitations pour tout mon frère. Megra Mangwana, merci aussi à Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi. Drey Mabaya, merci pour tout. Drey Mabaya, merci vraiment pour tout. Drey Mabaya, un bon tonton. Un grand merci aussi à Richard Tessa qui est derrière la caméra. Pourquoi pas aussi de dire merci à Juma Claude Bols au parole aussi. Richard Tessa derrière la caméra. Soit aux amis moral nanga font la bissure au sala. Vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonjour à l'homme de Diki Diki, l'homme d'Amen. Bonjour. Leader d'opinion. Journaliste international. Petit Fally. Non, on a Dubaï qui est Dubaï, venez sans boire. Ah, bon. En tout cas, félicitations. Oui, vraiment, abonné, Zalaka. Au salapé, Moussala, Moussa, Pézo, Fouton, Malem. Et j'attire au Sam, Moussala. Non, vous avez réussi comme moi. Oui, ça va déjà. Il a accident qui est, mais qu'il a pour te péjoyer. Voilà, Petit Fally. Sinon, bonne santé. Oui, en tout cas, santé bien. Quand nous sommes dans la Kachandako, nous avons rabattu en air. Nous sommes des tous aboyés. Sans jamais m'attro. Sans jamais m'attro. Faut qu'on jambe à le coumonaï. C'est ça. Voilà. Les lots, tous les 30 juin, ils ont fait l'indépendance, où les Congolais tout, à la renaissance, ils ont joué, où tous les indépendance, n'importe quel biso, tout va refléter. Journal les lots, comment? Ouais, journal les lots, bien. Tous les biso calme, maintenant, moi, nana, madame. Moi, tout, nana, fêté, quoi. La fesse mère beauté. Maman Prisca la mignonne. Wana maman sociale. Wana maman de Petit Fally. Ah bon. Lilo na ba jeune ya lilo ba jeune fille ya lilo. Eza facilité que jeune fille mo bo fin de 3 ans 2 ans. Boti mais bozo continuer ka foyer. Bozo bundaka. Non, ils ont rappelé mon foyer, bah, ici, au Kende, na place au Beau. Voilà, c'est ça. Mais il y a des biscato, tu as biscato. Bozo Kende. Félicitations, à déjà. Je pense que, on a bien la femme au grand cœur. La femme au grand cœur. Maman Prisca la mignonne. La femme au grand cœur. Ah, c'est que cœur, nanga. Ah bon. La femme au grand cœur. La femme au grand cœur. Mais la vérité, yo peut me colo, yo. Pour la monnaie qui, maman nana qui a pas dévoilé qui secrètement a fallu pour parler. Fallait aller à vraiment foutre aller à mingi. Comme il a pété, et le quoi non pas que le quoi na kalaki. Ah bon. Avant la mission mon boy, ya yo bien elle doit pas la boy.
moi biso ba mongo to na trop lintuma et moi so na fa na ngabo moi plus quelque chose makemba tuti na liboke abi ke ba mongo balinga trop lintuma mama na ketchup et mami ana raison biso to linga lintuma biso penya fufu et yaka pona biso ti biso de lintuma makemba binyo tuta na mongbele biso ba mongbele oui kwanga wana za bena yo po damango Dieu za na tinga boy mama na ko ngi za ka ko shina maboko boy e kanga mauti biso me kwanga mongbele iyo kontuka bon ole ntuka bami ko lo ba jeune ba ole su fufute ole ndeni agali a fufuti so le fufuse ko lingi fine deba il faut le aga lintuma sebi ko za mosi na ndaku oza na mutu no penya webi ki abomba ka bien il faut abeti la ko lintuma eza bien lintuma eza ba bilo mo boza ba bilo ko ba congélateur ti ba vivre frité voilà eza ba vivre frais eza ba bilo mo eza naturel eza et puis ça bio va très bien ça notre santé voilà c'est ça bon voilà mais sinon ya moni fali tanga beta lintuma ta be anango ta santé ta beauté lintuma mais nana que tu veux félicitations voilà la question la lintuma a dévoilé secret na même mikolo ba tout même na po bitango ya ka pe na parler na mona déjà ngali ya kwanga tout ngali ya mai c'est ça. Donc c'est ça parmi babilo et tchaka pena santé comme bon moi na vie tant pour avancer il faut qu'on invite babilo mususu na vie tant qu'on avancer njabe pas mbolo pour babilo mususu ko inviter je mon pour ezaka na ba eza pena ba niveau mususu sengi kaka bilo mususu ko kolia te mususu ko lia je mon ba niveau ba fali aka ba lintuma mususu loso spaghetti wanga ezaka pasi bon aigle na bonga ka lintuma spaghetti loso papa penya ya mota mutu zo avancer o mata faut otika ba bilo mususu ozaki nango ozomona très bien voilà faut comme ka grand c'est ça voilà petit fali sinon boni to tikeli ba to fufu ba to kuna botikeli ba to fufu ba to kuna tu tike ba fufu batika na ba fufu biso ba to lintuma donc tous les warriors mot d'ordre il faut warriors nyoso lintuma ba to kuna za ba fufu bon voilà mais boni carrière na ces derniers temps je pense que vous a sollicité presque chaque week-end aux na ba prestation ba showcase par-ci par-là dans la ville province à Kinshasa. Et puis, on a un contrat à Libanda. Au public affiche mon corps, il faut en Gabon. Oui, il faut en Gabon. En tout cas, je te salue, mon frère, Sambra Loué, la star du Gabon. Je te salue. En tout cas, je suis fier de toi, Sambra Loué. On est ensemble, mon frère, qui t'en cause. Nabo qui peut venir dans biso ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota. Yaya wana yaya santé tungisi ye mena bengi yaya allo yaya ifuna futa ndako abi ya mon fils na bien teme non ça quoi fair play yaya mbongo ekoma wa mais yaya tina ke nazoka bien te mon fils mais pona yo malgré zobela mais pona on sala effort non en tout cas yaya Théo Zambrota yaya bwana mwana mtasumela ka 4 champagne ya Théo Zambrota chez Simon Yikamba tu vois la bilo amike te za passe na oboni na micho ndeto za bo mutasema ta de champagne ya passe oui za blague comprendre mais mutasema le 4 champagne a honorer yo apeso valeur yo za motema malama apeso valeur apeso en tout cas ba to bongo na ebite eza ya Théo Zambrota eza le climat tempéré et vena biso oui, bien le climat tempéré. Le climat tempéré. Nazoyoka comme on a trop. Miguel Tshisekedi. Le climat tempéré. Miguel Tshisekedi. Le climat tempéré. Voilà. Wapenya climat ezalaka na Mali. Le climat tempéré. Climat ezalaka na Mali. Miguel Tshisekedi. Le climat tempéré. Il est puissant. Voilà, comme il vient en appel l'homme qui a osé. Na mo ben comme Mikolo l'homme qui a osé. On ben Mikolo l'homme qui a osé. Vient nga moko boye bien pe akaka na kati ya famille yango. Ridi Lumbe. Le tsunami. Na biso wana l'homme qui a osé ndeko ya bien na biso azaya caporal. OK. Caporal so bengo siko en tout cas
choté Pepele. Nabenga bango ba l'homme qui a osé Ridi Lumbele Tsunami. Bato ba sepeli ça Petit Fally. Après bien na biso sur Gigi c'est ça. Mais yebo. Ya Gigi c'est ça. Ah ba tu na biso bazala basala biso bien. On se monte. Ah Gigi c'est ça. Maintenant autant ba Gigi c'est ça na omona bato rola ba Mama Fideline Mboyo na Dubaï. Mama présidente ba Warrior. Oh Mama Fideline. Maman Fideline. Ma mère on m'a cassé j'étais salé Fideline. C'est-à-dire que blague sur le comité Dubaï écoutez là était sur le comité. Ah yenda souffla ki ngai Kalaming était Petit Fally aux la prochaine artiste wa roya obeta na Dubaï. Bana Dubaï. Na boki no vena biso monsieur le ministre Dr Chris j'étais salé. Mutawa soutenir Petit Fally pour la bande hôpital. Ah bon. Voilà. To comme voilà, faut tout sur la lisolo pe à hôpital na yo. Déjà félicitations. Merci. Na ba ajo zanango ko penser ko sala hôpital les a place où ya resunga santé ya batu, les a mes affaires te. Mais le loto mo hôpitalara ba komi ko solliciter na ba Gabon, na ba pays muswa Libanda. Et ça la raone comment? Bon, ça la nga bien parce que na Bundi faut payer d'aller. Ok. En tout cas, oui, a passé. Oui, il y a facilité. Attendez, bino wa boy poki ba Dubaï wana ozongi pe za pe facilité parce que au bunda ki pe. Dubaï ko yaka bona ko luko ke Dubaï c'est ko bundi. C'est ko bunda. En tout cas, biso ba to encourager, to za ba to pe photo lia so pe il faut ba kabela biso. Si si. To yi ba tête, to za ba encourager. Tozo luka na moto. En tout cas, faut pas bato ba encourager nga so il faut ba kabelanga. Faut ba encourager nga, faut ba soutenir. Tout ça va tout bien toi ba icône ya ba génération quoi. OK. La génération la biso toi ba icône il y a courage. Mais on pense à rapper tant on t'a la kulutu na yo fali popa. Les lois toni pe banda ko eza na ascenseur. Étage 1, étage 2, étage 3. Ah extraordinaire. Ah bon, on pense à rapper le Petit Fally pe atonga pe ndaku na ye ya yemoko. Il y a étage 1, étage 2, étage 3. Pourquoi pas? Ma vie tambolaka bien. Tambolaka bien. Yayo. Kolula te kwa mviete. Ah bon? Ko simba kiste po lokwa fale atonga ki bongo ngana simba kisina koma fale. Osuka na njela. Wana mabe. Fale za don na eze to na e, jamba ibaka ozawa za lelo. Ce qui offre so koma lokwa aigle fale popa. En tout cas, ordina libulo ya zo forcer que ça na yo zela ka tana yo temps tout peut s'attendre. Voilà, mais les lots ont sollicité na ba différentes places nazo mona chaque fois na ba page na yo zo. Et puis fallait pas au moins il fallait lire un mbongo azaka fier na parce que histoire ya aigle to ngana yebi pinyati na yebi ka vie na nga fallait pour na oti bamboka na kumisaka. Mais banda ba droit chemin tout ça on a ba CD en tout cas fallait la fierté à musique na biso la fierté à ba courager à la fierté il y a musique il y a Afrique il y a monde il faut mais il y a aliak apemaka alataka aza fier na ye pour abundi vraiment pour comme place ça moto ina kaka le baka za kaka ndoki aza mutima mabe so moto ina mutu mutu abuni na vie pour comme bisika za ozo inaye dans le vide c'est que za mutima bwandori. Ah bon? Ba fali baza bato ya kopesa ka bien merci pour balia. Et mon papa mi-pe une semaine un mois pemi na ye. Ça ko ça musala. Quoi pema ka papa? Fali laisser musicien congolais wa betaka ba concert ebele. Laisser musicien congolais kota ka studio banda monsieur bana 19h ti 2h laisser musicien oyo abina kamakasi laisser musicien na ba contrat ebele eza fali. Moi fali ta fanda wana monsieur ba une semaine un mois fane penya pemi. Pour accord pour travailler trop azawa afanda rapinja te et mon père soit fani penya fali pour pas fani penya pema rapinja ndeka mère nana ke choba ki pona lintuma penya fanda ole anaka lintuma na penya fani lintuma ya chaque jour ba finga ba boya etaliete et déjà avancé déjà. Ah bon, voilà parce que moni fala ko beta musu na moi mon quoi musu sana oui conseil pour conseil on deni abeta lelo awa na pourquoi après lobby wana
Après 2 jours, après, au moins que Moutouaka Moutou, faut appeler Maka. Vous savez, il y a souple. Il y a souple en tout. Aobina, Aobwaka, Aoyemba. Il y a d'autres ndeko. Vous savez, voilà. Faut vivre dans l'aigle. En tout cas, félicitations à Oazo Sala pour la musique, pour la banda ba jeune. Ti banda ba jeune, ti ba grand Calais, ba Pépé Calais, ba Madilou, ba papa Wemba, ba papa JB, ba papa Kofi, ba papa Wera, to quitter la génération en tout cas fallait pour passer à sa fierté. Il y a coupé quoi encourager. Atoli ngakaye mutute musique na ye. Ah bon, voilà. En tout cas, mais tout le monde a trophée. Trophée on les a nini, il faut expliquer bisoulan bien. Trophée on a pêché en haut pour nani. Bon, trophée un peu singai pour na déjà pour la diki quoi. OK. Diki 2024. Les chaînes Jimbo et Kangaga 2024 déjà diki na DC7. OK. Est-ce que batali ce qu'on a Jimbo et Kangaga 2024 tes petits fallait mériter na trophée. Fois mérite. Ah voilà, c'est ça. Ah bon. Mais te belé babi petit fali akomi teti petit fali azobanga suba kulu tuté petit fali akomi kotake n'importe qui na habité ozo take batu po bazo take yo to ozo salango pour se pelisa mutu moko quelconque. Il y a des gens babi même que bazo tinda yo au sala mambo ozo sala na télévision ces derniers temps. Ngam ta tinda nga zati. Omoni elo tolo ba awa bat balinga ba avancer ti. Ka bino batu bo fula biso bo tombo la biso ka bino batu bo lingi bo kitse su batu. Mabeti. Omoni na mboka na biso soki okomi ko avancer. Iko ba problème ko moya. Ayo tine ba dans les vides akoma mutu munene ndeni. Ah, mais c'est toi nanga. Kota okomi ko avancer bakwela babilo moboye epeso kwa kanda ya koma lolendo ya koma filme tona bando bunda na babar pale obenga fierté nina bana zaka ba bana bande kwa encourager yango na tebino bana zaka ba vika ka 200 500 1000 francs te makamana kolanda te oma mutuma boyeba na bino te ya yebio yo yebiete bokutani akoma fier oh nana to kutana wapi yo talanga na TV to sala copie te to sakana te to yebani te mbala moko na koma fier ya koma lolendo ah sikwa biloka bongo fo bwaka kango mutu so choka musapi bwe ya za fier ya za lolendo olanda lolendo yo ah mais osali nini eloko te ya ko panjoka sango na kache mabwe peki pala koma na fier koma na lolendo na eloko te osali lo po ka kimotema mabe ayinoka dans les vides. Ah bon. Non, mais babi surtout côté ko ba ça comme sacrifice oyo mutu abanayi ko buna na vie. Non mais batu ba les appel majorité batu basunga na vie. Le quoi te au moins na vie ya mutu. Nga mutu asunga na vie azati. To sola pinya bien. Mutu asunga na vie azati. Apa njambe na njela fali. Mutu asunga na vie azati ndeko. Batuka ba encourageanga petit moko comédien uti ba mboka sexuellement ba bar ba vidéo kende ngape na olemba te boya mana ba émission naka na courage na senga mutu te na ibelo kwa mutu te na via pe mutu te na lula te ozo yo comédien ozo finga te mais ozo taquer ba artiste musicien te na bien mutu ataka mutu ka bofana ka bokomi ko attaquer ba seka mutu attaquer uti yo fa na ka bobani ko attaquer ba journaliste mususu yo journaliste oyo keba na yo c'est qu'il y a un problème oui normalement mais oui mais qu'est-ce qui se passe entre toi et Ambassi ne pe na fa na ka boy na ko bia mama Ambassi te na tuni juste ka te ne pe ya mama na na vite que ndo fa boy basola na trophée au moins trophée on a joaki basola na bango parce que na tante pe na fa na ka boy na bando kota ba vie privée ya bat ba makambo ya bato eza na sens te na ba na fandi boy na besoin que tout nanga ke mikolo yo olingo voyager wa mikolo za na studio wa mikolo yo ouais oza na ba soirée wa mikolo boni ba les aigles boni orchestre
faut que tu n'as mis le quoi nga za tenter na balolobi la bato parce que na ozong ça na actualité pourquoi tant ozong ça na actualité et ça ko mabe et mal quoi na manquer ba njo ba ndi baba nga mabe OK comprendre baba na ba télé ba n'importe wa ki ba sunga ba idanga na vie tozano mangobo et problème té mango baza star amné tozamo théâtre et ça problème té omoni ba sai musicien ceux qui na biso ba sai ba sobe ba vidéo ba nada ba fali masoku ba toye ba décor ilonga ba décor voilà ba mobikisi ba za ebele ba briefi ba bonga na théâtre comme ngabe na ko sape théâtre na pe na étoile la théâtre na pe na tala théâtre na ko tape na théâtre non e ba na kaka eza likamuka bato balingaka ba avancer te soko mi ko avancer ki jalo ekoti msu bango avant la tona zaki na mboka bo banzalaka dia mais ba ko c'est la sagesse te ba ko tambola bien te ba tsai kasi ke ngana ebo yemba ngana danger ba te ke petit mo po ya mokileza nzambe ato ininga ato bina mangobo na mabe mais nzamba inyo te nzambe ga yebi nzamba ininga te mais bato be bazozela yo po na Congo ba pesa rabatu chance 3 na bien au moins na Congo na Congo ceux qui m'taidayo na vie ndeko c'est pas m'taidayo na vie anga ba misa ba image toujours ba mission na ngwino papa na nga fali pupa parce que papa spirituel OK asa papa na lobilaka njela na ye yango lelo pe na zo avancer voilà opportunité c'est ça mais grâce à Nzambe moni bato ba oloba ke ba idanga na mito na za lelo ba misa ba image na ngai bomoni taninga zaki pananga taninga ba mais laisser muto na ala cheye na bango misa fali pupa moko za Jonathan Wenji laisser muto to vivre to lia to mena mabina mabina ba chama chama na yo voilà c'est ça eza bato yo na la to lia na la chebango to bunda pe na ba époque bato na ko meza ba chama ba Jonathan Wenji bato msu na ko tanga te po ba bebisa ninga ba internet mais mabe ko za la mais so totali ba taper moi Mbappé na carrière na yo c'est ça et ça na mabe te za ba yorobo pe mabe ko za mais ba zabe ba topé ba poussa be besoin na ninge mo boye mabe za nango eza na ba ingratitude na bango très bien wana maram na ye abebisa na ninge voilà mais moi pe so to fandi o je ne pas na époque mo boye te to kena place mo boye na zo be moi 50 moi 30 c'est grâce à lui mais on est sa vie na ingratitude na ye o so to ba pesa ba force pa popé ya ba époque ça tout à bien sur Miguel Tshisekedi aibi petit na yemba na ba shaba le climat tempéré ça totali Miguel Tshisekedi toye totali to zongi ba Jeff Bokungulu bikata boloma nyama okunza pelo baza ba ba émission na kala osomon ba di pouvoir ba bien sur ba di pouvoir ba bien sur ba di pouvoir ça totali oye susu boye vila biso salon légiment fait différer na salon légiment ba to ba ke ba ida biso ba ke ozo avancer na vie okiti oye ba kapashi Cynthia Kapashi au moins Cynthia Kapashi na ba époque aza zéro pas soutenanga OK na mabeza na otala papa comme na époque tango zaki pe na ba likemba pe o apela biso na $20 te mais muta biso mo $5 na mo 10 na ye atesio oui osomon au moins comme tu ba Michael Okamba na ba époque si na succès mais o ya pe boye mo 10 000 20 000 ezo motivo kaka oui osom puto tala papa ya te ba biso ba kana sentiment mo kana bamaka paye bamaka petit fa biso ba kana sentiment c'est pesa moki mokile mo na ka ya pesa ye po pesa l'accent image c'est dans la image na bibote papa omoni internet ana kitembe so ba bombe image no mo na kala bo bimisa na mitoto za ko boya ngote oui internet ambo ka moko bo so yebani po ba kitisa ba misa ba image no moko boye osomon mais na mitoto na za ba bimisa te parce que ba na ngote c'est que ba idanga te ah bon c'est njela ya fali pour pande baoza ba opportunité na zo avancer merci na fali voilà ngala olinga te tutele mapena wana pour polémique je pense que oza pena na temps ya kotele makana ba polémique trop te mais aujourd'hui je pense que au pesaki biso diki ou eza savoir na yo au pesaki oyo ko pesa biso amen rien à dire évolution na yo ekokende kitoko
Maintenant lelo bato ba kotalela yo nini au petit Fally. Et puis na bosani vena mo bona yolo papa ale. Na bosani en tout cas papa ale. Baza ba ba edanga pe na vie. Ba papa ale. Parmi bato ba contribuer. Bango ba voilà bango ba le kana TV te que tu da petit Fally. Somme ta le kina TV que danga seke lokuta. Aga ka mokile cheka. Ba yebaka. Ba yebaka mais yo ede mutu o ele kisu na TV ko ba kina ida seko edanga te. Mais bato ba edanga te ba fa ba otaka na musika. OK. Njamba so ka lokumo. Nde mwana biso azo avancer tolingaka zande boy mais soki yo leki na TV ko ba ko edanga seko edanga te se oya bezaka mokile choka po yo eda mutu po leki chuna TV ndeni yo tikaka njambe na yo nami tikaka njambe na yo azongusela yo komi yo leki na TV ke ngana eda peti wana za oyo edanga wapi bisika no ebi wapi na ala ba wapi ya msunga ala ba mituka na lala ba njala msu yo pe na vino okuta na ngoti msu ba sacrifice on ngaji pona fana lelo boy na bota na zo mosi msu yo oza na mosi te mi mwana me oye ko comparer na TV yo zo na okante mais oui ba to ba telantela ah non ba to ba za peuple normal parce que yo na mi chongai na za différent na bango na génération nanga na finga mputé na différent ba pourquoi naza responsable naza irresponsable été OK comprends naza irresponsable été ngana bonné na fani bono bouleke lorsqu'il fait ko tananda pote poti fait ko tana palais madame ngi faza propre moi na ngai faut ko le faut attendre na boulé ba vision mususu ko na ba vision batu moko ba le ka TV ba n'importe quoi pour na ba base na tawana te na tana bouleke lelo na oliani lelo mwana za na sande ni njamba lola njambe na osuka wapi na sandenge nini pesanga makasi na yo po mosalia monalia na futa ndako sikona yo kana TV na banokota ba distraction moko ezanga tina na tawa na ah bon voilà tes heures de travail mais oui après travail diki na amen petit Fally mokili rotalela yo to rozela petit Fally opesa biso nini o satisfaire ba mourir la bonne musique est-ce que petit Fally a préparé déjà prochaine single to album eloko akopesa biso naza na njembo mobo ya vena nga mobo vansa ipi poza sefu coutinye ya monga fula mais maozela ka vyango asulula njembo mobo ya bien eza ba système ya kimongo OK en tout cas so ki même so na poster na ba TikTok olela o makasi eza ba rythme ba beleli se ba beta ba René so na cheka na TikTok en tout cas bolela makasi mais ce qu'on a hôtel la ya solula parce que na ko misaka changa telefonalia c'est ça et maman na cha na beaucoup du bien na biso na machine ikemi kombe les grands baleines Mike mi kombe wana les grands baleines na lumbashi grand-père très Mike kombe ouais papa ah bon voilà papa bongo barumba kitoko oyo obande ko bercer biso na ba réseaux sociaux neti banzembo yembela ba Jean-Marie Lukulasi et Adema fuka na chanson banzembo ba vieja siko eza likambo ka kosulula moni na vie tango njamba opambola yo faut pour sur la pena bato yo basala vie bayebi vie comprendre pour avancer très bien omona mitu na za il faut na foka ka bato bana bala ko foke ba za ninga mabete ko foke ba OK moni ba vie na biso ba Jean-Marie Lukulasi bana ba kombo bana bala tango yo ye na projet o memelie foya solula OK biso toze so ba to misa njimbo kana ba luyenge to yembaka ba odia bana ba kombo fo luka ba tumo boye oui to ça pour na ba reconnaissant moni na époque mutapesa misu $500 $1000 ko reconnaissant net to sala rango très bien mais normalement micho ba vie bana ba kombo fo to luka ndi bana bango to luka bana bango to luka ba génération surtout yembela bango toujours ba génération na biso masa mobu yana la na mo su demi ba par génération te ve sera soline bon te ba ba sunga biso te ka ba courager OK équipe génération de quoi yo si ba vene ba vene biso ba ve to bana kombo o ba aigle ba boaka ba vene so ba boaka d'ailleurs mono kaka moi petit ka courager anaka beleka moi ça moi DC sumai mais je ba na jeunesse na biso bato ba ya lelo voilà bato mbongo sika faut ko yemba kande ba jeunesse
bo jeunesse na biso donc mutambongo moi parce que ba bena tutu ato boki ba ngabika fala boanga déjà na zara dianga asona ide pechoka pona courage na ye ba histoire na biso monsieur plutôt buna mais tout aider ka petit na biso mais par rapport à FRT a osé la opénate lo bimisa achila opéna OK ba encourage biso parce que ba dela ba kombo abi ataboki na ngate na za dianga mais les lots bato bazo solliciter quand même pour na banzembo soit moto aza na besoin petit fali ayembaye ba ko lukayo ba ko contacter yo oza prêt ya ko immortaliser to Aigle Royal. Je te salue Aigle Royal, mon papa Aigle Royal qui t'encose. Ah bon. Moto aza na besoin petit fali ayembaye pour est-ce que banzembo pezali? Ouais, banzembo zebile. Banzembo zanango moni tango musicien ba inspiration ya chaque jour. Moi musicien surtout inspiration ya air nyonso. Et ça comme boutique. Et ça comme oteka boutique. Chaque jour faut somba comme oteka mai, comme ça porter, comme osa infirmier, comme comme musique. Et ça comme nanga. OK. Ta basali mutu, basali nga mutu de la musique. Ah bon. Ça m'appelle sur don. Mais oui, dans la musique, c'est ça. Voilà. Mais toi c'est la prochaine chanson pour quand? Vous êtes déjà dans le studio, vous avez même quand la préparation. Bon, on a mis on préparé ba Kisangani, ba Mwanda, ba Gabon. Wana soki na zongi na studio, le quoi chef na biso Gomez wana. En tout cas, mamboza na ngobé na boki pe Neymar Santé. Je te salue pour na boki Papa Paradis. Papa Paradis, je te salue. En tout cas, mamboza na ngobé biso ne toi boto apprécier. Omani, oui, il faut te profiter. Tant que tu as un jeune, il faut te profiter de l'âge. Et donc, l'âge, c'est ça, voilà. Mais, non, c'est ça, malin, molo. En tout cas, tu as un peu précis. Même si tu as pas d'internet, tu n'as pas de vie, dans un ressource maté. Si. Comprends? Merci pour la détermination, surtout. Tu n'as pas d'internet. Et puis, comme au pays, dans un ressource maté. Plus jamais. Moi, si je suis maîtresse, à maîtriser, tout tambolara bien. Parce que moi, je vis pendant moi aussi, il n'y a pas internet trop. OK. Et belé baolukaka ba déstabiliser. Voilà, c'est ça. Pour beaucoup maloko là bas on a misusu. Ah bon. Comprends? Pour ba CP là, pour ba zo survie ya sima, ba Angela moi suis Angela moi. Ah bon. Ko soki moi si pas tamboli mabe obetami na mire. Nous sommes ceux qui peinent à tamboli mabe, tu vas comme moi cité, même ngapé. Parce que tu bien moi si, et quoi la peine njira na yo moko baby si, baka moi si wana. Moi si pas aux années malamu mais voilà mais yo moko baby c'est comme là moi si wana ndo yo moko tamboli mabe. Eza la côté na e, photo tambola bien. Parce que toi no ba jeune. Ouais zo na sima to ebité. L'autre kozanga to zangi loso. Le beto kozo pe ngombe. Très bien. Osomon, yo mo na vie tant on a moi aussi faut bosololaka beaucoup discuter beaucoup bébana mais faut bosololaka et ça la bien pour na foyer pour na paix bolingo voilà et ça la bien mais les lots on remonte la réalité exemple Marambo et Komeli Innocent Rebo était yo pe quelque chose parce que on le belaté tu n'as bien ce que était yo pe quelque chose bon et ça va pour na ngate et te pe bato nyonso bana kasi est-ce que ça nga moko c'est la première femme na belle na mokili ou bien la première femme na timo aussi nanda côté et ça là et ça pour na tout le monde ce moni dia exemple moninga na kaboy na mosi yo pi foueté à payo mosi ba pesa ke ba conseil très bien moi ça doit mon amour que moi ça doit frère faut boire que la qui faut que sur la ranaye ata ma beza faut que moi si ba boni la kepe. Très bien. Moi aussi à toi star et pas moi aussi qui star les athées. Et pas moi aussi côté président ministre député qui star yo c'est pas moi c'est aux aka mobali na yé. Pour ce teli moi singa na qui star yé pas taper qui star ndé na. Là si net tombi maraboye combien de personnes va comme la mère. Sauf qu'on a mutema kibo mati. Au moins tu trompé facile. Mais sauf qu'on a mutema kibo mama a John ngadi apesa ngadi anyos. Pour qu'on a balola dia mais bien. T'es trop sur la tête parce que basi va trop parler tu ndeni na debilok so za mbongo te za makasi
Tu comprends? Mais je explique parce que chose à l'arté. On se peut ça moi c'était tromper facile. Normalement. À part qui m'a respect. Mais biloko na mi balé zana moko. Mbongo so mbongo te. Comprendre. On explique ce que ba ba ngoti. Parce que moi si pour so la kana moi aussi parce que neto bimaka boy, aime so voyager ya tikana ye. Ouais les ka ko ebité. Mais so so la kana bino bien. Adi nga dia petit para pesa nga 100 200. Petit fait d'atala ka dia so nga. Petit fali azada mtu asepesa nga dia beaucoup anjoto. Ata la petit, ape mutuchi. Ata la paramètre. Ah, ozomon. Ba tolo ba innocent zanga ba biloko wana musoyo zo. Bon, ngai naza pe na besoin kota ba vie privée na ya foyer na ite. Tu on est là foyer na ye. OK. Omoni foyer ya mutu toko kota penja te parce que la foyer na ye. Très bien. Comme ngape ko komela ngape, ba tebele ba oluba. Omoni foyer pe la kota kana foyer te. Ko ba bi uta o se émission ma ozo sika ngai bon. O komisi ko presque qui. Non, on est déjà foyer ya mutu. On est déjà. Oui, featuring a problème te. Na nga libre. Bon pour na ko finga terre baza mise comme nga. OK. Ako ya petit petit featuring. Mais et vous dérangez ndesco innocent. Te. Et déranger ndeni ya za musicien. Nga na musicien. Soki ya senga to beta featuring nga maboya nde. Soki ya senginga. Nga maboya ndeni. Nga na nga disponible ba manager na nga baza aleki na njira ba manager ba so to beti featuring. OK. Et déranger ndeni. Isa musala ponati. Comme nana boy puisque la mienne ami aza musicien. Ayemba na ba boma na ba matabi na ba mwanda. Oui, ce qui a la inspiration ayemba. Toyemba. Mais ça a besoin yemba toyemba n'était parce que comme responsable afin nanda quoi. Mami fafa na nanda quoi. Ça da babilo muso bando sana kala fotika parce que comme il est responsable. Vous savez on est à foyer na bango, ils a vie privée à bakota penya vie privée ya ndakuté ya bato na foyer te bakota te internet et ça mo ambiance mais vie privée foyer ya mutu bakota kate zokola ezoko injure. OK. So comme kota ya vie privée ya bato je na ba foyer ezoko injure ozako injure injure ezoko mabe. Ah bon. Yo ba kanga makabiloko wana. Voilà, petit Fally lelo tomoni kulutu na yo fe rigola oya kati kovo erolobisa pe mokili batibele babi faire landi Fally il y a déjà ba traité faire des docteurs azana ressemblance il y a docteur soki tingi si je me trompe pas nouvelle coiffure il y a fait rigola yo trouvons comment bon nga moni on normal. OK nga moni on normal bon na peine eloko lobya na mona normal na mona normal bato bazolo balandi Fally non bato tu balanda Fally pour pas Fally baza icône aza extraordinaire ils ont confirmé que faire alandi pe Fally na kovo mais toto botami na vie to yo la tela mboyo elamba ya yo ja bien il faut bien luka pena so mbelamba oyo. OK pour ça là eza na ngoma bete eza mabete ya la ti basket a bien bon là poni na bien ya la ta bien eza nini poni ngana ko koma bongo te ni fana ko mapelo kwa ya oyo eza na ngone jamba sa mokili mutu pola ta bien tala muninga na yo. OK mutu poza la bien tala ndenge muninga na au moins na vile to aboye poza la bien luka be idéologie pe ya baninga pour avancer Dieu alataki ndeni alataki Air Force Air Force nga bien na bena ko luka Air Force wana asomi na Air Force mais njela ya mutu soki mutu na alataki te emso nga zwa pe idete ozemo mais loko mutu na alataki Air Force ye PPCP boule ak luka pe Air Force so mutu na alataki Air Force te emso nga bato nga to zaka na ba basket mzuzu ozemo so mutu na alataki exemple alataki eza bato belé au moins dans le monde oyo les États-Unis les Ukraine atoke Dubaï ok Suisse ok Belgique Hollande partout beaucoup ya kana France pourquoi kuna bazara eza kuna ba Gucci eza atoza na États-Unis o lukaka posa ya France po ya na Zara po ya na Gucci po ya na Louis Vuitton ozomon parce que babiloko abeza la Louis Vuitton bazara donc tout le ba faire à s'inspirer na Fally
to faire asepela ki na kovo fali yango epakati lelo mais muta sepelaka na eloko muta asali asepi na eloko fali asali vp asali ya no mbete akati kovo muta bana mamba kovo eza fali pupe hapo mafinga ti kokota ye eza pona kofinga ti po tumso buleka asingi abude no eza normal biso tu tolandaki afali pa kati kovo vp azeli peta na ye abeti pe kovo eza mabete balandi fali eza mabete fali balandaki kaka trop d'avance comme Rolls moto. Okate. Trop d'avance comme Rolls. Moto ya fali e mata ya bango ekita. Fali so mati. Après ba tusu ba komoya. Ah bon. Asa ye mabino ka musique fali akala te moto ya fali e mata. Oyo ya bango ekita. Tango fali azo mata. Kasi apu sape baninga. Mais ça lui fait ndenge nini kovo na pona yo côté ba point. Ça lui ferait bien. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est le bien. Pourquoi pas? Pourquoi tu me as critiqué, mais c'est normal, il y a Internet. Est-ce que mon Yesu kutu a kelinga na yo, a salio zolo, munoko, lisu, mutu, elongi. Mais, ba finga yeka, ba boya yeka. Et c'est normal, et ça l'est bien. Kovo ça lui fait. Mutuna mutu na ye. Mutuna mutane elongi na ye et ça l'est bien pour na ye ça l'est bien mais moi différence c'est ça la ma ti na be ti vient na ngai afanda ki wana kati avec ko ça l'est bien pourquoi bino bozo ta ba doute kati na ye ti faire afanda ki kati ti na be ti oye omendo oye ko yamba na ndaku nanga o ti bandale te oye ko yamba petit fala courage anaki o yamba mais o komi awa c'est qu'on dit ma ki o koma awa si ti vient na ngai afanda ki wana ti bazo sala ye avec ça là est bien mais pourquoi vous avez pas doute katina hein bon tu pas doute pour ni kokota ye mais bon tu pas doute wa peut bien on va kokota ye hein to bien kovo faire pe kokota ye mais to lo bani kovo ba nga kokota ye na kovo de mangala de ngwana mi ba so be kovo te ba kokota ye te ba gola ba bi faire landité et ça na oka musique etambola bongo musique elinga pe mo équilibre obika muto alekinga mais to saka boye po to ko isape bon bendele ti nani aleki nani nani aleki nani bon nga kana polémique te c'est sans polémique avis na yo fali aza musicien tout le monde a dit que na génération na ye muto alekaki azate fali po tout le monde a dit que na génération fali po pa muto alekaki azate et ça en polémique mais vient na biso faire regola pe asaka musana e bien osomon asaka musana e kitoko asala kama mna pe bien mais na génération ya bango fali poupa aza toujours trop d'avance OK osomon ya pona polémique bato bakanisa bamoi bato yo baba amoni bato musu batala ndeni mona na bo pona polémique na yo ka faire regola aza ennemi na ngate aza misé congolais ole kanaba Babeta faire grand frère na o le kana boîte babeta faire gola papa grand frère de papa ah grand frère aza papa nanga OK ozomon aza miande papa grand frère de papa ozomon très bien ngana ya na TV te na singa faire gola po fali po abetela maboko kina na TV ke faire gola ozambe po fali a sepela te même il fallait place au fond ba te pecho po sanga le bibu ozomon et cette génération mais asaka musana bien fallait toujours azaka toujours à trop d'avance fallait toujours trop d'avance Nicolo toujours trop d'avance on se compte parce que fallait un entourage na ya bien après entourage aza mayele a mayele aza complexité soit qui place ya français ayokinan soit qui place ba bet anglais ayokinan soit place ba bet portugais ayokino ebele fallait congolo bazaba fallait ayoka ebele maloba muke ayoka ebele ayoka dans l'idée muto loba nini yango fallait avance ka toujours trop d'avance ah bon omozo mon okoza ba entourage mais yo moko soko mambo sala te ekitisao OK c'est ça okoza ba entourage amayele mais entourage okumuisa okaka mais soki yo mo po amayele oyebi ndeni njela ni okolekela c'est ça. Voilà. Mais lelo Marambebele so comme la Koffi Olomide, le grand mopa au bako qualifié Fali qui est derrière ça. Na bateau bazo kanisi la Fali Mabe. Petit Fali,
les qui a fallu Poupa, moi a fallu Poupa. Je peux dire quoi sur Yango pour tout le monde qui fait le média où tu peux annuler hippodrome de Vessel nae awa. Selon le message nae, il y a des gens traités qui fallait à derrière Yango. Non, fallait Poupa, n'a tu es choqué. Batuni oza la coco, oza la jeune, oza jeune fille, oza grande sœur, oza la sœur. Fallait comme ennemi à tout le monde. Manga tout ce eteli, mutuo salugara meka. Mango ezandeli. Biso to ya omoni na boye, na ba na pelo kwa biso to le kana teveta to binga to finga bien biso kwa da vina biso kofi. Azi na biso. Apaba omoni Kofi aza vie ya papa nanga fali. Parce que moni fali eloko fali pour pas inviter kenini. Ba buzo ba mususu. Moni fali alingaka ba vie na ye. Ba bena so Kofi ba wera ba JB. Ba papa ba to bazaki. Alingaka bango. Ozomon. Mais ce qu'on fali inviter kande ba buzo ba, inviter ba problème. Aba so na koti na trou ya mutu oyo, na koti na be ya mutu oyo. Napena wakoma pe muta buzoba. Napena wakoma pe nasaka destin nga semaine nga. Ozomo me fali alinga ba vie na ye. Ozomo mide ba aza nemi ya mutu moko te ba veka nde ba veka ka ba omonde ba mi balinga komi kotisa. Kotia fali ennemi. OK. Ozomo fali un problème ya Kofi te JBT wera te. Atane ba grand Calais ba papa ba ne bazaki ba grand Madilu. Fallait se peler la vie na ye parce que ba vie na ye. Osomon. Ba vie va saber ma minene auto yebi. Mais il faut pas la fierté na leki na bango ke niveau leki na biso komi em suis na ba âge na biso to zaki to koma ki boyete na papa na ba âge ba vie na biso bazalaki na âge fala za lelo em suis na ba musique na ba na ba eponga engé koma boyete. OK. Donc fallait ça les plus que ba Osomon. Mais oui. Mais fallait ennemi à Kofi te wera te JBT alinga ka ba vie na ye. Mais ce qu'on invite kande ba buzoba. OK. Invite kande ba problème. Ada so na koti na trou ya mutu oyo. Na pe na okota pe sorry. Ozomon. Et c'était que fallait ennemi à Kofi, et c'est fallait kana TV la fille Kofi. C'est wana non. Jamais. Et c'est fallait kana na TV la fille JBW. Ataka bo respect na ba papa na ba yaya. Parce que yebi ke on a bazabe ba icône na musique na biso. Bobe ba baya ba papa ba yebi ke fali Poupa na génération na ye azape icône na musique ya Congo. OK. Respect za respect. Maintenant il faut pesa wa respecter ke ba yaya. Ba pesa pe respecter ke leki na biso, aosa makambo yo, biso to sala kate na génération na biso. To soka ba chance. Mais na milcho fali Poupa asali prise que génération, asali prise que makambo biso to sati ozomon mais falo le kana TV take ngape afani na komi fali Poupa aigle bwe na ngamo butu awa aigle awa ele rei magu awa ele king awa na eko finga kofite batune bangalisa makambo falo baki na makambo le moko boya contrat mo di bana mboka mutaki ko balisa na se falo finga kofine no mais falo bi abino zongisi bendeni. C'est A, B, Zagali Bosso. Beaucoup mis sur Bendeni. A, B, C. Non, fallait ta pour m'oututer. Maman, moi, je les connais, c'est un qui jalousie. Au monde. Et donc, qui va vivre un petit va avancer. Bon, petit mot avancer. Petit, petit, t'as dit photo inaï. Akita. Qu'on fera ça, bah, idéologie. Au monde. Bah, bien, ce qu'on va dire, on est fallait avancer. Bon, moi, ça va, on va B. Et ça va ma bé pour ni kaka ye photo qui s'appelle kita ce qu'on fallait ça eba da idéologie parce que moto a fungola ba réseaux sociaux tabilo bozo finga ye ba abeta ba musique ba UPA ye déjà ana vision mususu azo avancer laissez muta beta amona naka déjà que a okoma bisika za lelo sote banje mona kala mama nanga ye na peli moto ta banje mona oba ke muto azedi ya muto aux élèves. Ozomon, sote ba suti. La vie est belle, la vie. Concernant moi, bois beta mindele boy. Ba chérie, ba. Voilà. Talaka ba, faut bozo wakana kala. Ozomon, tota ba njembo yo, il accès que fallait aux alléluia. Sota linjembo logo la
njembo lokola ni miolo sekemi atena otaba njembo wa beta penya ke etika tina mitwa etika mindele chilo na mituna bango njembo ya allez chérie ganga chérie na ya mama beza tasko ba njembo bongo o Jesus nazanga papa nazanga mama nazanga mama o ba ke da ba rich ba rich ma ba leven voilà c'est ça avec dans la vision voilà o Jesus njembo lokola mede ya kala nakobala yo amede nalingaka yo tasko banzela banjemo lokola double clic double clic nga jojo batusko ba comprendre que lo moni tango fali azwa avancer ba yaya ba kosepela te baya balingaka bangonde baleki bazaka na sima na bango siko to mona ke baleki bazwa avancer ba okoma bisiko ba koma te yo moni ki jalousie zo kota tina ba foyer oh tina mabota gobon baba lingaka ba pechora ba okay wapi biso kuto ba pechora aba pechina bazaka la première biso to présentaka bango batu ko ba batu ko ba fali puba aza mungala moko miso go ayebaka déjà gobon ayebaka déjà mungala moko miso go sko wana fali sko o moins temps fali na muto trop o moins fali na Priska trop ebi ke Priska alingaka ali aboy Priska alingaka la air Priska alingaka boete sko moni on fouet baka mutu na comportement na bizalé fali sko ba vie na bien sko ba vie sko ba ebi penya fali bien te ba bi ka petit na biso ma boya kala to banoza na ye ba bi te ke petit a changer ko ba niveau musu ba level musu voilà ba te petit ko na ba musu mutu so na ye musu vie pa ko sola te musu ba présenter boye bien me fali so ke na rock musu na ba star musu oye ko présenter fali star mo ko bi non c'est aigle fali poupa mais basta mususu wa ye mo ko mi présenter mususu ba présenter boye biye c'est qui osomon ce ko ba bongo ye kotaka jalousie ye kotaka mutema mabe ya moni fali azaka déjà la trop d'avance voilà c'est ça voilà en tout cas fali ana problème ba vie na été azene mi ya mutute asala ka musana e bien azana besoin carrière na ye kaka ninge zo kende en tout cas o etikali 1.1 trait bofinga ye boboya ye la vie continue voilà je pense que vous qui tant retard la maman ya Prince Babia au nom de Manike oyo alingi lisusu te na mwana na ye au juste qu'est-ce qui se passe entre toi et Prince Babia on dirait ba dire na yo et déranger qui Manique de John alingi lisusu te bon ngai penja naza ennemi ya mwana ya Manike te mama nenda lingacha biso na barando OK ozomon nga naza ennemi ya Prince Babia te batilo ngamacha biso na ba erreur esa lokola discussion moko boy Prince Babia c'est mon frère azape na jeune azape na ba azana génération na biso toza ba tokude toki ko sangana to pesa na ba force très bien ozomon to ba teke to lekina ba TV to finganaka to mo ba carrière na biso na ba âge OK to ba to tokuta petit fali na oui oza succès na bona mo boya bien photo chama ele bon jeunesse ya bongo nde ba bena so wura bazaka na ba wenge ata bakabwani ata bakabwanaka mais bazaki na union yo ba musique na bango ezalaka etika ya na mitwa ba bazaki union ata bakabwanaka mais bazalaki toujours na bazaki dia na mutie union fait la force voilà ozomon biso ko ba jeune lelo to moninga lekio na succès pour ngoma na ke yo za danger oh mi kiti sa ponja matombo là biso ba jeune lelo so moninga lekio na succès alekio na base yosko yo o mona kaka yo komaka lokwa petit falite mi kiti sa do yo leki baninga musu lelo te na leki te na lekaka yate ko leki na lekaka osomoni mais na respecta bango omoni dans ce que le to cha petit fali aza likolo ba Prince Babia aza oui na likolo mais nazane me Prince Babia te OK pona ofinga na keve ba betelanga maboko osomoni Prince Babia aza jeune pe encourager asala musana malam mais muto bo mela makamune jamais yo ka siko linga mwana yo tango fala pesa ba visa soko za mama sol falo pesa mwana ke poto mwana lukelo vite mais pourquoi yo pressa ko ke poto tika moi c'est quoi oza maman zo freiner mwana OK mais oui parce que yo maman
omoni mamaka mosusu toko bate kaka eza faute ya prince babia te prince babia aza jeune moko ya respect omoni kotala prince babia boye mpona kofinga ye te na baya moba ya tokutana penya boye otali ye penya boye moto ozalaka ka soutien ozomoni omoni prince babia wana a très poli otaka moto ozalaka soutien ya osoutenir me kokotombe na bango te me mère alingi te alobi yo ayebi kutunzelo ngai na ye pona finga prince babia te voilà te na peso ka pona finga pe manike te manike aza mama akolisi pe bana konga OK mama na omiyeba te mama koyi kokota na buzoba ya bana te mama tikalaka mama mama azaki bana baswani yo mamoye na katikati osangisi prince babia tika boye petit fali yo kosabo te bocha idéologie wala ndeko na yo boza ba jeune boza union fait la force ko maman komi kokota na be ya bana oje su mama te la tolo ba pona yo manike azui par ya côté moko bonga pona ngai ata azui par ya côté moko mama lingaka mwana ye OK mama boxaka mwana ye te non maza mama aza peka mama mama otalaka mwana na ye oyo abimisaki ye me ngai mpe naza mwana kombe na abe na mama mais soki aza mama ya solo ya motema malamu fale azala kaka tout droit ozomoni baprince babia bana baozalaka basoutien ko basoutien na ozwa ndeni mere esko waza ozomoni siko ozwa nde bo mere aza mabeti mais prince babia na problème na ye te OK naza ennemi na ye te na prince babia sans naza problème na ye te c'est mon frère courageux aluka pe vi na ye mwa lose ekota mwa potopoto mwa elambala toza bajeune to baennemi te towelela mwasi te tobunda te eloko mabe mpe ezala te ezalaka kaka baranda mama bango alingaki kota biso na be OK c'est ça en tout cas à part ça sans problème na manike eloko te babia tout le monde force à toi ah bon voilà petit pali je pense que tout renager déjà vers la fin émission na biso mokolo lelo c'est très bien nga pena na sepeli na likaniso yo sans problème prince babia aza jeune le roi yo arobunda pe pour na carrière na ye bino tout lobby soki simbi comme il faut ezaka honneur à Congo au Borosala pour na koteka culture na biso comme il faut nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission juste mot de la fin et puis quelques salutations mais on linga to kabano pena na loyembo en tant qu'artiste mot de la fin na bateau tout va disposer qui tombe pour Orlando na bateau barozela na Gabon na bateau barozela na Mwanda na bateau barozela yo par-ci par-là en tout cas merci ka bateau ba encourage ngai na bateau ba sepela na ngai en tout cas yaloba minya te nzamba protéger rabin voilà mboti na ngai te bo force ngai pete pona sala kaka posa na bino le goût ne se dit jamais laissez mauvais choix et la grande choix ngara poni na ngai po choix na ngai bote na yeli nege motema na ngai e chance oskirite na moni njela pourquoi moringi bokotisa badoute kati na ngai lokola wabana na lede chemin bakoselaka ngonga makambo te deske la bonnoke la bouche pale bon vouloir ngai te mama sara babakisa ngai pete bampanya vensa potemelingi eloko elingaka l'amour est plus fort que la mort bolingo ezongisaka biso bana mike barondisa bapara bapekisa biso baje dangereux nyonso te totosa bana banda mpona maya makelele bana lingala mpona eshize bana lemba limetema tete mpona biso de changer mageba abwesi après cicatrisation tozalaki toujours kocontinue avec le temps de totika nayo motema nange besi balingo prévite ndenge nini puiske abimaka na bapense na nga bolingo ata balobi mara ekufela mwa nakokoma na nga mopaya nakomela yango bandeko na ngai pourquoi mpona seteka bolingi aussitôt dit aussitôt fait lokola mokili mpe
motema nange besi bolingo boya vile ndenge nini minyona bimaka na baponsa na nga bolingo ata balobi mayo ekufela mbwa nakokoma nanga mopaya nakomi miguel alinga place botina ngai te bofose ngai pe te mpona asala kaka posana le climat tempéré le goût et les couleurs ne se discutent jamais laissez mauvais choix là dans des choix ngara poni na ngara poshwa na ngai motema yalini ekela motema na ngai e chance obscurité namoni nzela pourquoi bolingi bokotisa badoute kati na ngai ye lokola obeze na le deux chemin ngo bakoselaka ngonga magambo te desikala bononge la bouse parle chic bon en vouloir ngai te mama sara ya bifo obokisa ngai pe te bampanga versa motema ninge zelo kwelingaka l'amour est plus fort que la mort bolingo ezongisaka biso bana mikengo ya arrondissant bapara bapekisa biso baje dangereux nyonso te totosa Dei mabaya nyonso te totosa bana mpona maya makelele Dei mabaya babe trok telegram manager babe trok bana lingbola mpona ye gilea atankale base gadinon bana lemali me demande te mpona kiso de changer mageba abwesi après cicatrisation tozalaki toujours kocontinue merci beaucoup azakile totika merci mama Lili balobi beauté précise mama Mimi na Paris beauté précise mutatinela mwasi nanga puisque la mignonne kabelo ya kitoko beauté précise mama Mimi na Paris mama Thérèse na Paris mama Thérèse na 18e na Paris c'était Thérèse les perroquets Kelibora Kitogos Yazara na Dubaï. Kelibora mon frère, big salutations à toi. Maman Angèle na Canada, maman Angèle Kitogos, je te salue. Voilà, merci beaucoup à maman Fanny Moté, ma papa Gilles na Paris, on est ensemble. Merci beaucoup à boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, JB Kumaluta, Yaman Nelly, pourquoi pas Karine Bionsaka Cosmétique, Karine Bionsaka, big salutations à toi. Un grand merci aussi à Dada Olongo, na Suisse, pour la benga maman sociale. Merci. Vraiment, la bateau tout Balingarabiso. Merci l'équipe Mobile Afrique et la télévision. Pourquoi pas rechanter ça qui est derrière la caméra. Un grand merci aussi na Juma Claude Bols, la réalisation. Merci pour tout. Je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.